Malgré les épreuves, nous sommes toujours vainqueurs à celui qui nous a aimés. Nzambe, ozanzamba bikamwa, ozanzamba makoki. Na paralysé no sayote, ngati na loba yondo loba. Le secret de la sorcellerie se manifeste en physique. Hôtel ane koza lupango botameli, hôtel ane koza la lupango futelaka, hôtel ane koza isikote kaka, nalobaki batuana batinda banguma na bango baomela bambongo, ba sorcellerie zelo ko bokola ngote. Sorcellerie pendant que zana kata famille et ko changer batu situation. Yango mona kata sorcellerie kanga mabala, sorcellerie zo kanga mabota, sorcellerie zo kanga misala. Simba tokenda poto bafandela mamuno a batalo na kata kitalatala parce que na monde mulili bako zo kaka kitalatala comme son TV. Nyama oyo diablatizaka rapide na nyao na mpuku akoma liboso mbwa temi na box na mbwa lobi mbwa lobi ngana bandole kananga nana chindobe obetanga azuli banga betie mbwa alungwe mbwa akiko funda abongwani vraiment mutu kimbango azaka Saint Esprit tokosala ngo émission. Mwana motote boa kusangai abongwa ni pete boa wanana zambe ya Fada, thank you Fada, chers amis fidèles, nous sommes toujours bonjour Kaliba quoi qu'on a vu sur notre chaîne abonnée les Nazareth TV dans cadre émission de notre table 7 vous a présenté par votre humble serviteur Dadi Mukwaya. Je dis un grand merci à l'équipe Mubimba et les Nazareth TV, un grand merci à la servante de Maman Tiffany Mukwa pour la confiance au PC. Je dis un grand merci la Jira Ozan ma caméra pourquoi pas Alain Kaka le beaucoup de Ozan la régie le lot table sainte dans la France talon tous années émission toujours révélation Ozamba Cheya Kindoki Kupanza Kindoki a famille tous années France talon c'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Je dis un grand merci na batutu ba boli na biso tout vous allez toujours branché vous allez toujours connecté la quatrième émission na bino table sainte non singa la Jira ça va nous présenter bino les frères talons non singa la régie a toujours vraiment quand tu aux défier ba dans nzambe aux sala ba dans nzambe pesa toujours ba dans nzambe tomba yo kaka héros de Maman Esther le soir comme on ça vraiment plaisir l'ancien à la région qui est vraiment chana le soir comme on dit la servante de Maman Tiffany Mukwa et puis on se retrouve après cette chanson. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboy, Salaboy. assis sur son trône. Salaboy. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono tetika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus.
Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salangobo. Dosé. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Adaba ministre bakokata. Adaba généraux bakosala nini? Adaba ministre bakosala nini? Adaba président. On y va. On y va. Voilà, l'émission est sali plaisir. La Philomène Moukoya monté ma bivesse de mots, pourquoi pas à celui qu'on appelle 3 fois boss Jack Pro depuis France. L'émission au Mousselot sort et ça le plaisir. Merci à la Gira sur la caméra font caméra présenter les frères Stallone. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Dadi. Santé Nini. Santé sa frère Nangolo Nzambe. Oa batelaka, oa bombaka, ça y est moussousa zalité. Malgré les échecs, malgré les épreuves, nous sommes toujours vainqueurs à celui qui nous a aimés. Ok, merci vraiment. Fastono Babi, toute chose commence par la prière. On ne peut pas commencer cette émission sans tout kabango namaboko ya Nzambe. Nzambe, ozanzamba bikamwa, ozanzamba makoki. Na paralysé nyosa yote, ngati na loba yondo loba. Tukabi émission na maboko na yo, sala biso to mona bolamu na yo. Si que tu es édifié peuple de Dieu, Amen. Amen. Merci vraiment, Fastalon. Fastalon, tout le temps, un sujet de révélation ou toujours Kindoki. L'autre, nous avons la 4e partie. Nous avons la 5e partie. En tout cas, les secrets de la sorcellerie se manifestent en physique. Ok, les secrets des sorcelleries se manifestent en physique. En physique. Voilà, avant d'abord, on a toujours un moment qui est au éclectique, au qui est la 4e partie. On est carrément édifié, mais on est plus attends-moi 5 minutes, et puis Torobaki, misala ya bondoki. Baseka bondoko ezozo misala bato zo mengo na hotel yana batebela luka mbongo nesa na kate hotel ane ko za nzete hotel ane ko za lupango botameli hotel ane ko za lupango futelaka hotel ane ko za isikote kaka na lobaki bato wana batinda banguma na bango baomela bambongo bato wana bayaka okabele mbongo azu ya compliqué bamemaka blocage bamemaka pauvreté batinda ka biteko batinda makambebele panda kozana makambo wana esengeli fo Yesu aya na vie na yo take Yesu akoya na kati ya vie na yo panda kozobondela prière et repoussaka ba problème ke na musika bato babosanaka ke okokozala na mbongo kozala na nyonso mais kati nyonso kozala na vie de prière te eza na etoma te. Bible ezoloba na biso na 1 Jean chapitre 3 verset 5. Or, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui le péché. Or, tu es bien sayaki. Abima epona kolongola masumu. Or, masumu ezaka ekobote. La sorcellerie est un péché grave. Kati ya vie ya moto. Parce que nakata sorcellerie mutana motema jalousie. Nakata sorcellerie mutana na haine. Nakata ya sorcellerie mutazaka na mamabe. Na monde wana isengo zalaka te. Na monde ezaka mamabe. Mutaza na sorcellerie ozuyo bokole na ndako na bando compliqué yo. Mutaza na sorcellerie ozuye azala mwana musala na yo. Alinga lia de dernièrement maman na ngendo sala prière. Abete ma membre famille na ngai ba complicité na mwana musala banda ko salela. Mwana musala na po ba bomanga, mais nzamba confondaki bango. Prière à 4 jours, jeûne de prière akufa. Alinga pesa ngai simba te ya na poto.
ay mutazana poto mazana posa alia mutazana kisasa pona kotale sabino ndeko ba maboto to bota mina yango et à la sorcellerie sorcellerie zelo ko bokola yango te sorcellerie pendant que zana kata famille et ko changer ba toute situation yango mona kata sorcellerie kanga mabala sorcellerie zo kanga mabota sorcellerie zo kanga misala sorcellerie ko ke poto même mamne simba to kenda poto ba fandela mamuno batalo na kata kitalatala parce que na monde mulili ba ko so ka kitalatala comme so mo TV yo mona ka kitalatala ndako ezala no te fa papa o mona TV moko bo sala kate ona bute sala na ngo o mona pe ba ko so pe mutuka moko lokola jouer ba transformer mutuka moko munene me ma ba destiné ba alors ne donnez pas accès au diable yango sikolelo to solo bela les secrets de la sorcellerie se manifestent à physique. Voilà. Ok, toko ta maman la 5e partie, les acquis juste 4e partie, autolobela qui en haut pour la bateau, non c'est parce qu'il besoin qu'il y bako ya kwanda bisoté et toko ta sko la 5e partie, toujours la même phrase là. Les secrets de la sorcellerie se manifestent à physique. Au monde la sorcellerie existe. Bino bozaka na style robeta bamboa. Botika. Surtout na butu. La majorité bamboa batele makana ba point à partir ba mini. Bisika batu bateka za bato. Comment ça? A ko se transformer na mboa pour te katemasa ko s'opérer. Pourquoi mboa? Mboa aza nyama oyo diable atilizaka rapide na nyao na mpuku na nyoka. Nyoka nde image na bango. Soda moko auti musala. Soda moko auti musala. Mboa zo kenda zo libanga na ba 22 na ba 23 beta mboa wana. Mboa bandu Holandais. Mboa bandu Holandais. Ako maliboso mboa temi na porte na mboa lobi. Mboa lobi. Ngana bando lekananga. Nana chindobe obetanga. Soda. Bandela. Soda zo kinde. Na ba 23 toke 01. Azumwa abeti libanga. Mbwana bandu Holandais. Bandela na soda. Abambi mbala. Alande lisusu. Mbwa bandu Holandais. Mbala moko. Asu tukakomi peme na porte mbwa liboso. Abi mbwa ni mbwa labike yonde muto beta kingai. Mbwa lobi, mbwa l'animal abandi koloba. Yondo beta kingai. Azuli banga beti mbwa alungwe mbwa ake kofunda abongwani vraiment mutu. Ake kofunda. Mbwa bongwani mutu ake kofunda sodana. Et convocation ina tongo. Mbwa beta ake funda. Papa lobi yondo beta kinga mbwa beta ke zakinga. Abinga na mona ki mutu na mona ki mbwa. Mbwa azoro ba obeta kinga na boli kolanga za na choc. Tant que le secret de la sorcellerie se manifeste à physique. Donc bon que se manifeste à la physique. Ko saka la facilité. Soda toki. Papa moko ateki le pangu na ngaba. Atini mwana na poto. Mwana ke na poto aluli basa mindele. Aluli ambiance. Papa solo bane sunga to tekanda malupangu. Ayo mo sunga te. Papa abimisi télévision. Yango bina bande ko na biso na poto. Je vous donne comme une conseil. Bible solo bete tinele sera pour vivre les magiciens et les sorciers. Mais linga pada ko ke na poto ke na yesu masia. Poyeba ke avant ke na poto botama na poto to botama na Congo. Obimaka na liboma mutu moko famo bimo yeba na ngote. Yo sikaso ke na poto so sungaka. Parce que kaka bato yo oyo zo sundola baza na spiritualité na bango. Ba spiritualité na yo na ya bango ça différent. Spiritualité na yo na ya bango ça différent. Le monde est sous la puissance des malins. Ake poto abeti disa sungaka te. Papa betoni ngana teka lupango na ngana ngaba. Papa tu connais. Awa suko na mundele na bana. Mutalunga na piscine se retrouver na lupango na wana simanda kuna ngaba. Mutalunga na piscine a se retrouver na lupango na bango na ngaba. Voilà. Na su kilote. Asu tuka bona sima ya lupango na bango. Papa beke okenda poto sungaka te disa tala biso okema tala ndako.
Moi, on là, papa, je suis trop tard. Non, je suis. Là, nanzala. Au moins, on est au Kemba. À Kemba, après 1 mois, papa me met dans ce mandat, je suis comme méga fantité. La sorcellerie existe. La sorcellerie existe. Mon corps a vécu 12 ans en Suisse. 12 ans en Suisse. Azo sur ma famille. Le père n'a pas qui sens. À côté Kananda kuna sukola se retrouve na gare centrale. Muta se retrouve na gare centrale. A tout nana personne qui sait to bi mata train. A se retrouve policier a koufi capitaine na mabele. Histoire vraie. Moko, ba jeune garçon. En tout cas, moi, si nous avons ça, moi, ça lingati. Moi, si nous avons ça, moi, ça lingati. Parce que tout ça, n'a Isabelle. Tout ça, n'a Isabelle. On va se bonir peuple de Dieu. On va se bénir sa venir à battre. Ndeko, l'été que nous sommes, il y a pas que ce qu'on fait la Bible. Exode chapitre 3, verset 6. Pendant que Moïse a poussé, nakati ya boxeur dance mote zopela nzamba yebisi Moïse longola sa sandal bisiko temese seke santo ya na batebela mona ba wakena bango église mais kati na ya za na sorcellerie kati na za ko samba ngambebele yango zo mona mabala batebele ezokufa mabala batebele ezokufa mbejani fi wana mama wana asambela ka makasi o mama na ndoki awaki na ba 80 ans. Yango Moïse tanga soki bato. Nzaba tuno sana nikeno ko esa pepe Israël. Na moni passe na bango na kangula bango na chindo kangula bango. Peke no ko ba pa Pharaon o asali papa na Israël. Eko ki. Moïse abete Ramesses sa lobaka ngam kono ko songa ko so mutuna ngako to na ko so mutuna ngana memona maboko. Siko na ko songa ndengeni. Nzaba tuno sana ndozana nzete. Bwaka nzete. Likamba ko kamba esike santu nzete ebonga ni nyoka. Oh nyoka za nyama empire. Oh na kati église ba empire pe baza. Assemblée la ndoki. Pasteur na église a construire ngo kitoko. Au moins église kitoko mais kati za serviteur ya sata. Ba religion ba se révolter biso pe to bima na kati ya Pentecôte. Soko tali bango balongola ma papa mais kati bango bikisa bato na bukoko. Voilà. Ba banganga. Bikisa bato bokoko. Yango na laki bino. Nakoya. Kimbango azaka Saint-Esprit te. Tokosala ngo émission. Kimbango azaka Saint-Esprit te. Na laki bango. Tokosala émission voilà. Mama wana abonga ni mwana 18 ans baki hotel. Bato ya réception ba mona ki apesi na carte d'électeur. Mais ekoma na 5 heures toki na ba 6 heures abongani kokoya awaki na ba 80 ans. Mwana mbala lela. Pourquoi? À ce carnet parce que misala mulile bandi ko se manifester. Babongwana ka makasi. Babongwana ka kindo ki existaka. Olali na jeune fina mbeto ekomi na tongo akomi koko. Mwana mbala bin azaki jeune fi bata réception bi ayaki na jeune fi. Baye biye quartier Mobimba. Moko na solo ba be fe kindoki. Moko alali na mobali. Panda ki alali na mobali mbala sutuka na tongo boye mwasa komi nyoka. Donc nyoso wana kindoki sana ba dimension par dimension. Yango so mona batu mususu nakotana kina ya na biso azaka na Congo mais azana poto mais bese nakotana kina ya o ya wapi moko kotali kelemba butu il faut apesa bana kana mona kasi moko bango se balie comme na tuna binga na oliate point ka mona moko sunga famga na oteka ite to sam bake kofunda na butu makamba butu elungwe comme na tongo na mimio na tongo na justice to kotali kelemba na sasi na lia bana na ye mais ngaka mona moko sunga libota na kopesa ye te leta kata baka mbongo nyonso bokosenga na kopesa mwana mwasi na tongo awa na ba 10 awa États-Unis à Butu parce que bango ba samba yesa ça comme une États-Unis
Papa mon a combien aux États-Unis. O afunda ki makamba. A combien d'état? Koto ba osamba ya za na États-Unis. Abina minute yo to kotali kelma to liaba. Yo c'est na kabaki. Mais to samba pesa mbongo parce que ba okata ba mbabutu. Tala. Tango abenga. Awa to sana noko babi noko ba osamba magama kindoki. Ko sala ba facilité kindoki existe mo zo mona kindoki e bloquer makamba batebele. Mutumso mona kombola raveni a kombola ne betola bato. Attention na ba maman ba kombola ba veni batongo. Attention na ba papa ba kombola ba veni na tongo. Attention yango mona olamuka ki lobi ko pesimbe ko olamuki ko pesimte parce que ça na papa ma ba kombola ba veni a kombola sengo a kombola ba relation a kombola betoile. Alors to fungo la Bible makomi Matthieu chapitre 27, le verset 51. Ce qu'on a naté à peuple de Dieu. Nazong sabon na maloba. Et voici Matthieu chapitre 27, le verset 51. Et voici le vol du temple se déchirant en deux. Depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla et les rochers se fendera, les sépulcres s'ouvrira et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscités. Le temps que nous sommes, papa, au cours de la kindoki na yo, toi sur na taba kindoka ba démonstration parce que rideau c'est katanaki. Zo grandeur la kindoki na yo, Luka Yesu Masiya kota. Parce que ça na mutu moko kata ki rideau temple na deux parties. Et là banda condamné biso to ana terme attente que to na grand kindoki na famille. To ana posa to sala kana mutu moko banda ko sambela banda ko sambela rideau katana. Yango zo mona misala batebeleza bloqué. Mabota batebeleza bloqué. Mutakie poto makambeso simbate mutakie poto viso simbate ana kisasa mutabali mabote sate parce que le secret de la sorcellerie se manifeste ako peso ka ko memele lo ko olia bloka na kango mabote ako pese lamba a meme étoile nyonso. Donc et voici le foie se déchire en deux. T'avais pétala babé pétala ribe e kataraki na de ko banali koloti na se mabele ninganaki mabange bukanaki yaya papa pendant que bino bosa ko se manifester pona ko massacrander boso bongo na bambwa boso bimela batu misana vinaki ndokeluma mulile ko manifestation pona ko tout peuple de Dieu noko longwa ki sasa ke poto na batebele na poto ba souffrir parce que ezana batninga tambola bo ba surveiller kai mutu sinanga botra bandoto to ba olota olo tandoto sana Congo mais en réalité ça na Congo mikana olo tandoto wana poso so mikana me bampu batiki bampu mo baliango mikana so bimate olo tandoto za kana lamba salité yo sanctification bandinga na poto ba se retrouver bandinga na kisa ba se retrouver oh et voici les faces déchirées papa tikete na lobano na ngonga o misala ba dépendant que ça po elonga yote ezana rido moke katana kina koba isosia mabange bukana ki mabele ninganaki batombe fungwa mangina ta oto aso na kati ya condamnation te to ana posa ki docteur mais to ana posa ko fungola misala ba to ana posa ko fungola mabala ba to ana posa ko fungola ba destina ba na kata succès de la na kata secret de la sorcellerie se manifeste en physique to mona ba réclamation pendant que se manifeste obelela mutu nyonso o ko mona ngave et pour soko kutane faire mutu bongo kutane na mbwa yeba ke vina yo kufa olala kina mwasi abongani nyoka soki basala nzamba lokoto kokufa olala kina mwasi abongani koko soki basala nzamba lokoto kokufa yana batne na mincho bakina basimetia ba benda besi ba pesa oto baba yana batebele babasi bana bona katanda ba basi ba utna kata basimetia yana batebele ba mitu ko ba tambola nango bobilo kasi ba mutu ko mesofe mo kaza préparer na monde ténèbre asala accident parce que na monde buneli ezana posa makila yana batebele bana ba poto kuna makamna bango zo simbate ba bloka bango bacha bango ba kadena chaque jour babele la kombo na e kadio mo na ka kadena batanga kombo a Francine et Bertine kokedete e ko simbate oke poto obikate succès la sorcellerie ezana mawati na kata sorcellerie ezana freinage yango mo na ki bando kinyeso bakena bango libosote tant yo ke libosote yo po ke libosote alors maman ezana batu musunde bazaboye na poto yo zaka na poto besi sous vêtement ezana Congo
oyebite yandegeni et yandegeni parce que olala bayaka bakota kana bandaka ba bakota kaka mona muke o mona bébé bako laisser sorcellerie pe abano ça va fanti et lamba na moko ba bébé siango dans rideau c'est katanaki toi sur la terre sorcellerie yesu ayaki. Ok, voilà, face talent, ce qui a pour la 5e, tu continues 5e mise en hostilité, tu continues par BTV Zangunga. Face talent, il a fait vos amis par rapport à mon sur le numéro de téléphone, ou Bazuli Bakwa Kozora et Rolanda, numéro de téléphone Bakwa Kozora. Le numéro de téléphone, yosa awa, olota kabanoto, eki osana poto, spineza na gisasa. Benganga na Rolando ba priya nzamba ko bimisa spino na kisasa i Rolando na Europe oza a okotanda ka libala omona akaka bayaya na bino bambetu bando la lakala soko loto ko bitumbe yaka na libala soko loto mambe simba kata en tout cas so la sorcellerie existe alors ndeko na ngai même si nga note yayo to bimina ba fameza na kata ba sorcellerie makasi to bimina kata ba fameza na ba sorcellerie makasi to kutana ba preuve na kata sorcellerie au mona mutu mususu ayiko sapela na kata église en voûte église mutu mususu akangi ba panier yo mo l'église belezo kanga ezo koya parce que maman a tchembongo na panier yo kasi a tchembongo malama yako freiner na église alors ka batongo ba osambela ngona yebiso ke Moïse aboka ki serpent na esika sa en c'était ne sika sa te bonga nyoka pona ko talisa na kata église ba semence mabepe babimaka noko na biso asambela ka makasa zo freiner noko lota mutu na solota yo lota ka trop mama ezo simba te mikale zo fungwa mate parfois yo mundele tala bat musu bakota bo babi ko komi pro ngoso mikanda alati pene longi moko mundele albi non cet homme bon PCT tala miti fine boye kepe mundela pimiro mukanda donc bako lungolo ne sengo donc osana makambo yo benganga PCD 143 84 71 75 368 plus c'est 243 84 75 71 75 368 benganga mama nzamba ko sungayo onyoka na malade makabeso simbate okomi na suka tshela nzambe lika pisom 84 le verset 5 et reste qui habite à la présence de Dieu. Linga problème ko kuto na présence nzambe. Linga bitumbe ko kuto na kata présence nzambe. Mama, vole se katanaki. Irida tape katanaki jusqu'à ko bika na kata condamnation. Magambezo simbate. Échec c'est échec. Okomi na suka olongo zonga ko Kongo ko zonga Kongo te. Ozana ndako libala olongo tika libala te. Oza olongo bandano musala te luka nzambe. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque l'Éternel qu'il est prêt. Naza incapable ko sala musala mais nzambe nanga azana bombo. Ce qui va découvrir témoigner pour témoigner. Ce qui va l'autre abandota mabe kilongwa yo pour l'autre abandota malam. Tikete lo boko nzambe ya ba ko accompagner. Ko banga kindo kina bangote. Ride se katanaki. Toi sur na terre judaïsme te. Toi sur na terre loi te. Mais toi na terre grâce. Oh grâce c'est Jésus-Christ de Nazareth. Bando ki babanga aka mutaza na komba Yesu Masia. Ate babonga ni banguma. Ate babonga ni bakoko. Tant que Yesu azakati na yo, ça sera nul ça et sans effet. Parce que Romains chapitre 8, le verset 14, va bete ceux qui tozaba na nzambe toza pe héritier pe ba co-héritier na yekati na Yesu Masia. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur Dadji Bukoya, c'était les frères Stallone. Babi qui est 5e partie, tous allons tous ceux qui sont 5e partie, vous avez connecté, vous avez toujours branché les frères Stallone à Zala qui est un épisode où Tina Sugatini, de Ebi, Iskanzambi, Aromema Bicho, n'est toujours Tolobara, Ngal Monabino. Je dis un grand merci à la servante de Mamat Fanny Mokwa pour la confiance. Je dis aussi un grand merci à Jires, Alain Kiakala, vous êtes tellement nombreux. N'est toujours à l'Oba, toujours Bafwa, Bachala, Vitamine Collé. On se retrouve à la prochaine. Bye bye.
Congo longola loboko na litama bangusa mai na miso tika bisenga-senga ya kolula bikolo mosusu pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko po totonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga. Oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Ingénieur Edi Kabé à la main de l'Éternel, prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint-Chrétien. Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, RDC, Mokananga, lelo tokomo yembo Nzamba Congo, peuple croyant docile et social. Salina bokondia mboka nanga Congo, Congo. Selon Luc 1,52. Tu as renversé les puissants de l'air trône, mais tu as élevé un homme au Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple. Salomon de notre temps. La sagesse mieux faut que le bruit des arbres. Peuple congolais, Komanakana, les lots ont posé, biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota nakat, pour mon pepa délige, comme mon bêta, libanda. Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na peti ya kolia ntabati. Po bolingo ekanga ki ye lipongo. Bolingo ya mboka epesaka place na bangu na te. Pasteur Ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, Nzambe na Kimbang, le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na Bantoma, apôtre Léopold Moutouma. Nzambe, Nzambe ya Barwa, la prophétesse Liliane Esther Tayo. Le roi de roi. Yondo zalaki na David, Yondo zalaki na Salomo, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Mokananga, lelo tokomo mono Kajafati. RDC, Mokananga. Mboka soki ekambami na bana mboka ya solo oyo balingi mboka ekole ekomaka terre promise. Pasteur Koutino, Mameri Koutino, Accent Mongo Baba. Bolingo na yo na mboka ya Congo, lelo oabuze biso masuwa ya Noa, bato balingi Congo, bakota na kati, pour mon pepa délige, comme mon bêta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Mwambi wa Nzambi, Alpha Lukau, Lomba Bwadji Tungaje. Maman Denise Nyakero Tshisekedi, Consissi pour papa. Acte 24, verset 3, Kodambo Kanangai. Yango nazo bondela yo, batela mokonza mboka nanga Félix Tshisekedi Tshilombo. Mwambi Jean Oscar Kiziami na Kibila. Kupeka tuyabe na Egypto, batika bayi baswani Congo Afrika mukanana to. Mwambi wa Nzambi Marie-Josée Ifoka. Lelo Congo ezwi mokonzi, oya lingi yo Nzambe balingi mboka nanga. Yesu Masia tokozongisela yo nini mpona bolingo na yo na mboka ya Congo opesi biso ya malonga. Basali na yo bapakoli ye mafuta, ndengo pakolaki bakonzi mafuta, ndengo pakoli mpe mokonzi mboka na ngai. 32 plus 18 epesi 50, nano asali 50 atandeli Yesu na Congo, Congo ekobonga kaka. Mwambi Roland Dalo mwelamani, Mwambi William Tindwa Kapanda, Jacques Kangudia, Congo eza Mwambi wa Nzambi este ya Congo eza eteni moko ya nzoto ya Congo. Pasi na bino eza pasi ya Congo moko. Ekibela na biso nyonso na Congo eza kaka Yesu.
Mwambi Jedeo Lumana, Mwambi Marcelo Tunasi Mwenamani, Mwambi François Moutombo, voici l'homme Mwenamani. Pona Bokondi Congo Afrika, Union Africa, yaka to célébrer. Okoki kozala na tendance na yo. Kasi oyo ezali kambo ya mabele. Célébrer. Ah, Mwambi Godempo, le roi de roi Jésus-Christ de Nazareth. Mwambi Tambuluko, Tu as un Mwambi Jean Bosco Kindomba, Israël Mwenamani, le pasteur Freddy Odiembo. Voici comment l'Éternel a tendu sa main dans mon pays. En nous donnant ces bons présidents Félix Tshisekedi. Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays. Et je vous fais le serment que d'ici la fin de mon mandat, vous allez voir un Congo nouveau.